Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Kokitaka kakine bandeko, akitikine na tongo na pokwa akufi bandeko. Makambo moko ezo sala nzoto malili, makambo moko ezo sala pasi na motema bandeko. Kokitaka kakine. Ndeko na biso auti poto, alobi na zonga kakine le même jour, aokita kin tongo na pokwa bandeko. Na pokwa le même jour na pokwa kufi. Makambo eza mulai. Bandeko bolanda video oyo jusqu'à la fin. Boyoka histoire nyonso mobimba. Boye bandenge nini ndeko na biso ya mobali na kombo ya Maker akufi bandeko. Eza ya pasi komona biloko ya bongo. E osala vraiment pasi makasi na motema. Motema ezokoka te bandeko. Eza ya pasi. Yango na tieli bino mwa video oyo bomona ye. Eza mwa video na ye bandeko. Video na ye asalaki avant azonga kin. De video asalaki bandeko yeyo. Azana katikati. Mutu o alati polo ya pembe. Bandeko yeyo. Eza ya pasi bandeko. Motema e osala pasi la famille. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo na memeli bino histoire moko eza histoire moko ya pasi makasi, histoire moko zo sala pasi vraiment na motema, zo sala pasi ya makasi bandeko. Avant na kota na émission na biso ya lelo, nalingaki na senga na batu o nyonso tout, si c'est la toute première fois ya okota vraiment na émission na biso na osenga na yo ndeko, na osenga yo o s'abonner. O aimer pe vidéo, o tia moi commentaire na yo, moi conseil na yo, kandenge zalaka, o partager pe vidéo. En tout cas, ekosala biso kitoko makasi. To lingaka soki bo tia ba commentaire wana biso to lela yango fort. To lingaka penza ba commentaire ya osakana te. Donc bo tia la biso ba commentaire, bo pime la biso ba commentaire te bandeko. Donc ezalaka bongo. Bandeko nanga, la famille, chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances. Makambo ya lelo bandeko za makambo moko ya pasi. Eza makambo ya pasi salinga pasi na motema. Komona ndeko na biso bandeko azalaki na ye na poto. Aoutika poto le même jour bandeko. Akotikin na tongo. Kokita na tongo na pokwa bandeko akufi. Histoire eza nini, histoire eza ya makasi. Histoire eza ya pasi. E osala pasi na motema. Bandeko ndeko na biso yo azaki na ye na poto, akendaki poto kala na ye azo se débrouillaka, mwa musala na ye azo salaka kandenge ezalaka. Na famille na ye azaki homme marié, azaki na mwasi na ye, azaki pe na bana, nombre bana nde bapesi biso te, me balobi kaka azaki na bana. Bandeko kandenge ezalaka aza na ye na poto, aosololaka na bakamarade na ye kana ba telefone, ba WhatsApp oyo, ba Facebook, aosololaka pe na famille na bango kandenge ezalaka na ba WhatsApp na ba Facebook, ezalaki ka bongo. Jusqu'à ce que aye ko planifier nini voyage a Kitakine na ba mwa camarade na ye. Mwasi na ye kutu aboyaki, alobi papa okozonga te. To vanda walobi te ba projet o toza nango, il faut nga moko penza na Kitakine na silisango en personne. Mwasi alobi te ozonga te, s'il faut que otinda ka bambongo ndenge salaka sala yango. L'essentiel to ebike moto sir penza aza bandeko. Mobali alobi ka te ba camarade nanga bazokende. Ngana otikala te na ya poto kala. Na zonga takin ata kaka pour 2 semaines ya pamba to 1 mois kaka ya pamba na ozonga. Mwasi asepela kite, mwasi aboya kina ya lobi te.
motema nanga ezoboya ba força bilo mosusu te soit ozela nanu ozela ta après quelques mois ndo kokende na minute motema ezoboya mobala lobi te il faut ka na kende kaka comme ba camarade nanga ba okende to kita biso nyonso zela moko et puis to zonga zela moko tellement que l'homme est le chef de la maison mobali a insisté ki biso basi za soumission ceux qui mobali a insisté en tout cas et que monique o essayer ko convaincre ye mais et que zo simbate en tout cas ba force akate c'est ainsi que atika ki mobali na ye akende bandeko ko kende akendaki akitika kina ba camarade bakoma kina hotel kandingi ezalaka ba bengi mwa batu na bango bayebisi bango déjà que non toza déjà na kin ok ba planifier ba bima na pourquoi bakende kodunda kandingi ezalaka kopase mwa batana bango ya bien kandingi za bibali so bakutani balobi atokende mwa soki bar moko boy soki club moko boy donc zaki mwa bongo ba préparer ma camion soki non na pourquoi to bima bandeko akendaki kutota kotala famille na yete abando planifier akoloba ke lobi nde na okende lelo nanu na sisa na ba camarade nanga comme ça lobi nde na obando visiter ka ba famille nanga kandingi salaka bandeko pourquoi pe ekomi baye kozwa ba camarade na ye baye na ba camarade mosusu ba utaki na bango poto bango nyonso wana bake kudunda bandeko to bakoti kaka na club bakomi komela bakomi kolia donc kana club wana batiela ki poison bandeko na minute wana kaka aomelaka aoliaka bamonika mutu akwei bamema mutu na hôpital mutu akufi asa ya kokufa basala autopsie baye ko découvrir que ezaki poison moko ya makasi poison o esala ke soki batieli yo à l'instant même okufi bandeko nde liwa ya ndeko na biso yo ndenge akufaki mutu azalaki na ye na poto bandeko eza ya pasi lelo ba histoire mosusu tomemelaka bino na ba chaîne na biso ezala te ke tozangi makambo ya kosala te to makambo ya koloba te mais toyaka na ba histoire oyo mpona koya kolamusa bandeko mosusu ba histoire oyo ba histoire aboye ba histoire abongo tomona yango ebele bandeko mais c'est comme si ebele ya batu bamonaka te c'est comme si ebele ya batu lelo bayokaka lisusu te bandeko nayebi te toloba ndenge nini ba histoire oyo eleka ebele ya kosakana te. C'était d'ailleurs en 2020 ezalaki na ndeko moko toyokaki ka histoire azalaki na ye na poto kozonga ka poto oh papa nanga azobela na Congo faut kana zonga na kitakini bandeko na ye bayebisi te koya na yo te papa kobika ata soki akufi yo koya te alobika te ça fait 10 ans naza na poto autaki France na zonga ka Congo bandeko azokoma ka Congo lelo papa na bango akufika lelo ye pe lobi akufi eza ya pasi bandeko eza vraiment ya pasi na communauté na biso surtout biso babantu kindoki na yebite koma ndenge nini batu mosusu lelo ba okanisa ke soki batu baza na poto bango vraiment bazala na mbongo don na nzela mbongo ezalaka soki ozotambola ka na nzela ba mbongo ezolanda yo bandeko vie ya poto eza vie ya pasi vie ya poto eza vie ya pasi makasi malili kutu to bandana na malili ezalaka ya kosakana te bo supporter te. Imaginez muto olamukaka tongo mbule ezobeta du matin au soir 24 heures sur 24 heures za ba jour mosusu bandeko 3 jours mobimba mbule ezobetaka tala niveau ya malili batu bazo bombe bilamba surtout basi omona bakolan soki 4 soki 5 ba chaussette kutu koloba te ba butoyo ya ndenge na ndenge ba tricot bandeko za pasi mais omona mutu aolamukaka tongo fois kenda musala ndako eza cher biloko akolia eza cher makambo nyonso eza cher mutu aolamukaka tongo akenda musala kendo luka parce que faut afuta ndako abatu eza na biloko oyo il faut ko futelaka chaque fin du mois
eza na ba place mosusu bandeko na biso omona lobi nga na lingi na nga ba école à l'état te na lingi ba école à privé pour na bana nanga siko ba école wana ezala cher makasi donc mutozo c'est pour monnaie à travailler dur alobi te faut na futa ba bongo a classe ya bana nanga bandeko mais batu ebele bakanisa que non poto mbongo vraiment zoleka na yo na nzela mbongo ezolandaka yo bandeko vi ya poto eza pasi siko ya kokamwa eza oto omona na bandeko na biso tovandaka esika moko soki oza na poto nzambe asali yo ngulu ya okende poto obanda oluka poto vandaka na poto wana soki nzambe asali yo ngulu ya otikalaka na Kinshasa bandeko vanda na yo bamaka mosusu oyo agitation eza bien te ebele ya batu baokufa ebele ya batu bo se rappela na mama oyo akufaki c'était l'année passée na 2022 bazongaki na camarade na ye kozonga kakini po kaka na séjour soki ya 2 semaines ezaki soki ya 2 semaines soki ya 3 semaines bandeko mama akufika na se ya pongi atiki bana babiloko wana nyonso ekoki ko lamusa biso te na bapongi ebele ya bato bazaka agité makambo kutu ya malonga o bakendela kosala na kini emonanaka te eza na bato ebele lelo baza na bapoto bazonga bakongo te baza na baprojet na bango ya bandako batongisa bandako bafongola ba entreprise minene na Congo wana me baza na bango na poto bamata banyata nini Kinshasa te banyata Congo te mais sikoyo ya ba mosusu bazala ka agité bandeko eza na ba makambo mosusu omona ka moto no kine nanga Congo parce que eza na mariage à grande sœur nanga il faut kaka nazala il faut kaka ozala yango mariage soko za et puis osala nini et puis ekosala nini et osala le côté bandeko babiloko mosusu totikaka place o nzambe apesi yo vanda na yo contente toi na place o nzambe apesi yo sepela na place oyo zalelo esika oyo zalelo yango to mona ba yango bo mona lelo bato ebele azaki na ye na poto soki asalika erreur kozonga Congo mbala moko ezaliwa ebele abato bazongaka te mikende bazongaka et puis soki omoni ke azongi après quelque temps omona ka muto wana kufi ekomi kaka bongo bandeko siko na batu o mosusu misala na bango ezalaka kobomaka batu totuna bino nanu question tant bobomaka batu wana toloba nanu botielaka batu ba poison air nyonso donc poison wana ekomi neti bakombo na bino ya mibale muke botieli batu poison muke botieli batu poison wana bandeko tant bobomaka batu wana bozwaka ba place ya batu wana to ezalaka luwenge ya kobomaka bato et puis tango ozotiela moninga na yo poison bandeko to solola nanu makambo oyo c'est comme si ekomi moins exagéré makambo ya poison bandeko lelo to mona tabana mike baokufa na poison bandeko ekomi nini ba makambo ya poison oyo bandeko finalement ekomi nini eopesa biso pasi penza tolobaka pasi na motema ba makambo ya poison ekomi nini bandeko tango ozotiela moninga poison aza papa ya ndako ka ndenge papa oyo aza mobali ya bato aza papa atiki bana siko bana wana yo moto kozwa charge na bango to ekozala ndenge nini bandeko mwana nyonso penza azala na posa amonaka papa na ye amonaka mama na ye surtout bano ya poto bamesana na bapapa na bango ya kosakana te wana tolo bango batu o bavanda poto bayebi mingi eza bapapa na biso to peut-être na Congo wana moni papa azaka bakanda pourquoi parce que il azosala mwasi peut-être asalaka te soki azongi na msala boye aza kolemba kanda makasi mais bapapa mingi ya poto ata soki azokendaka tongo azozongaka pokwa aza ya kolemba affection vraiment ya bana na bango ezala somo eza netika mindele na bana na bango
omona ba papa na bana na bango bazo bimaka bakie ba restaurant bakie wapi siko affection wana mwa bolingo wana ebele ya ba papa pe ba congolais bango pe bakomi ko landaka mindele soki mwana zo botama déjà de le bas âge omona papa bandi bolingo na mwana na ye opesa ye affection yongo bomona na poto bana ba mesana na ba papa na bango mingi koleka ta ba mama na bango omona ta soki mama azate azana musala bana baza à l'aise na papa na bango mosusu mama azana ndako me bana ba otuna ka papa na bango akoya nini akozonga nini tellement que bana bazolinga ba papa na bango mingi ya kosakana te siko na batu oyo neti mutu oyo atieli ndeko na biso ma cœur bateli poison mutu oyo vraiment tieli ki poison bandeko okanisi ata mwa bana na ete tango bomi ye boye siko affection ya mwana na ye yo mutu kopesa affection wana to ekozala ndenge nini bandeko eza vraiment ya pasi eza ya pasi mokili eza ya kobeba totika ki mutema mabe oyo toza nango totika penza ki mutema mabe bandeko ya koboma mutu pona nini siko tongo obomaka batu wana et en plus mutu oyo atie poison soki tolandi bien oyo eza ta kutu ya liboso te donc amesana déjà ayebi ba poison ndenge travaillaka yango alobaki kaka te na tiela ye ka poison koboma ye ka le même jour à l'instant même tozela te ke 3 jours 4 jours te omesani kotiela batu ba poison papa to mama na tuna yo tango otielaka batu ba poison wana yo kotikala na mokili pour l'éternité okufa te et nous sommes de pèlerins na rappelé bino kaka nous sommes de pèlerins sur cette terre donc ato sali ndenge nini yebaka ke un jour ba okunda yo pe un jour ba okunda yo pe batu o nyonso socio bomi na ba poison oyo rappelle-toi que eza na jugement ya makasi ozozela yo vanité de vanité biloko ya mokili ekotikala biso toza bato ya liboso te kokota na mokili oyo pe tozala bato ya suka te siko yeba ke biloko ya mokili ekotikala yo mutu ovandi wana kana kotielaka bato ba poison musala na yo ezaka muke poison musala na yo ezaka muke poison jalousie ya nini oyokaki jalousie peut-être parce que moninga na yo camarade na kendaki poto to ndeko na yo kendaki poto yango oyokaki ka jalousie poto eza lola te bandeko pona ba o bakanisaka ke poto eza lola te kutu na Congo wana eza na batu mosusu bazosala ba air ya mike kaka bazozwa na bango bambongo bazovivre na bango bien mais na bato ebele na poto oyo ba passer ba moment difficile moko batiaka kutu na ba photo na ba Facebook botala combien ya bato combien ba congolais balala kalibanda combien ya ba congolais balala kalibanda mais boyebi ki baza poto mais balala kalibanda combien ba mosusu kutu ata misala malonga bazala nango te baotekaka na nzela nde misala na bango kotekaka mbula ezobeta malili mais bato baza libanda baotekaka pour arriver à survivre sikoyo omoni kaka poto wana oyebi te ndenge nini ayaki Congo peut-être eza bakamarade na ye basungaki ye te tokende kaka tofutela yo babiye makambo nyonso mais yo omoni kaka moto aye donc oyo moto apoto penza ko na boma ye kaka bandeko bilo mosusu foto tikaka babilo mosusu no senga na batu oyo tu misala na bango ezala kaka poison donc ceux qui avandi muke aza na makanisi na eza kaka na tiela batu poison ndeko tika yango jour mosusu nzamba ko expose yo na ndenge ya mabe na ndenge penza ya mabe makasi epi liwa na yo ozala liwa moko ya pasi makasi totika eza bien te tokanisa mosusu vandaka soki omoni esprit ya koempoisonner mutu ozoyela yo kanisaka kepe mutu oyo nalingi na empoisonner aza pe na famille aza pe na mwasi aza pe na bana sikoyo nana kozwa soin ya bana na ye wana nana kozwa soin ya famille na ye wana
soki yenda azaki mutu oyo abando zwa soin ya famille na ye. Eza na bato mosusu lelo bakenda poto bapara na bango bateka mapango bakomi lelo balocataire pona mwana na bango kaka akende poto peut-être kakula akendo se retrouver. Sikoyo ozotala ta wana nyonso te mayele na yo na makanisi eza ka kendre na boma nanga na tia nanga poison akufa yo tikala na mokili odonda. Vanité de vanité ndeko, vanité de vanité tellement na makambo nyonso toyeba ngo biloko nyonso tosala mabe nyonso tosalela bato vanité de vanité. Yango bomona bato mosusu musala na yo ezaka kobomaka bato kotielaka bato ba poison. Mais na vie na yo ozobongaka te makambo nyonso ozomeka ezosimba te oza kaka place moko. Ba mosusu kutomona na ba prière azokota ba prière aosambela Zambé changer situation nanga changer situation na yo et pourtant na motema na yo kanisela batu mabeti okanisela ka batu mabeti okanisela batu ka mabe makasi na motema na yo po kanisa mutu makambo bien ezate siko nzamba opambola yo ndeni nzamba o changer situation na yo ndenge nini nzamba o changer situation te. Et puis oyo ekamwisaka oyo penze ekamwisaka bandeko eza komona mutu oyo abomaka batu wana balelaka mingi na matanga balelaka mingi makasi wana mona bo piqué na ba crise mais oyebiki mutu oyo penza nde abomi ezala bongo bandeko tovandaki quartier moko na ba mama wana donc abotaki bana na ye tango eko bota sikoyo bana na ye ba misusu mito bando sala na bango bien te ba misusu bazalaki no mayele penze zalaki te jusqu'à ce que grande sœur na bango abande tellement ko sambela makasi papa na bango eko bela na ba église bazo yebisa grande sœur wana ke non muto za la base eza mama na bino grande sœur wana zondi matia lobiti mama na bisoti bandeko bayebisi ekotaka na ba prière papa na bango ayekokufa donc papa na bango ayekokufa bandeko zaki ya pasi mama na bango façon bando lela mama wana ko piquer ba crise kutu koloba te mama zolela na balangi nyonso mama zolela sikoyo kana ba prière sister wana kotaki avant papa na bango akufa makambo nini salemaki bayekokunda papa na bango ka le même jour baokunda papa na bango bandeko mama komi biloba loba mama lobi ngande ndoki ngande na sala kaboy ngande na bomaki mobali nanga bana na ngande bomu na bango boy bandeko batu bandimaki te balobi façon mama oyo bandaki kolela yango to comprenaki ke batu o balelaka mingi makasi na matanga eza batu o bayebaka likambo omona mutu penza azolela azokata te voisin moko boye voisine na biso akufa monika voisine wana azolela kazokata te bolandelaka ye bien batu wana bayebaka makambo batu oyo bamitiaka penza souci na stress ya makasi koloba ke te mutu tel akufi na ke matanga kolela boye bazolelaka ya kosakana te sans kokata bandeko bolandelaka bango bien bayebi makambo nini basalaka eza ya pasi bandeko batu nyonso boza na poto wana topesa message to lancer message na bino bovandaka esika moko soki nzambe asali yo deja ngolu ya kolongwa Congo okomi lelo na poto bandeko en tout cas bozala keba soki omoni ke olingi ozonga na yo ke no visiter rassure-toi que vie spirituelle na yo eza ya komata rassure-toi penza que vie spirituelle na yo eza ya komata bakendaka na luwenge boyete bakendaka na luwenge boyete parce que oyebi te ba état d'âme ba esprit ba état d'esprit ya batu oyo ozokende okutana na bango oyebi bango te batu mosusu za batu o botika kala eza batu mosusu bakenda poto ça fait déjà 30 ans siko na 30 ans wana imagine batu oyo ozaki na pire camarade na yo tango kendaki poto na baje ba 20 ans 30 ans après
donc déjà okomi na ba 50 ans to okozonga est-ce que camarade na yo pur camarade na yo wana aozalaka na même makanisi neti ya yo? Point d'interrogation. Est-ce que azaka mutu ya kosambela? Est-ce que abangaka nzambe ndenge otikaki ye? Bandeko, biso bamosusu toza na miso ya komona te. Eza na bato oyo baza na miso nzambe asala bango ngolo ya komona bamakambo mosusu. Bandeko, soki nzambe afongoli biso miso ya komona bamakambo mosusu, eza na baerreur moko tokoki jamais kosala ngo lisusu te. Baerreur mosusu tokoki jamais kosala ngo te. Bandeko, soki nzambe asali yo grâce ya kolongwa Congo, oza na yo na poto, vandaka na poto. Soki nzambe asali yo grâce oza na Congo ya otikalaka na Congo, vanda na yo na Congo bandeko. A moins que soki nzambe alobi lelo ke non, nzela na yo fongwami fo okende poto. Wana okokende. Okende penza makasi. Pe na batu mosusu oba okende ako visiter. Ona zonga nanu Congo na ya ko visiter. Tuna nzambe. Nzambe esko moni nga ko zonga na Congo pona ko visiter. Soki nzambe amoni yo, gloire au Seigneur, bwana zonga. Mais rassure-toi que vie de prière na yo ezala ya komata. Et puis kozala mutu te ke ya bitambola tambola te. Ba moni yo lelo boye, o ba camarade na nga kala na bengisa bango to kendo dunda. Ba camarade na yo ya kala. Ba yebi ke komi mwana poto. Bandeko eza ya pasi. Makambo eza ya pasi esala kinga pasi na motema na minute oyo na otalela nani mwasi na ye, na otalela nanu bana na ye. Mwasi ayebi ke mobali na nga akendaki Congo. Akendaki ka pona vacances ba séjour na ye akozonga. Mais le même jour quand mobali a informé yo ke chéri na komi déjà Congo na tongo. Na pokwa ba yeko benga yo ke mobali na yo akufi. Bandeko, vertige total. Vertige total na mutu na ebite. Oko expliquer bana nini. Okoyebisa bango okoyebisa bana na yo nini. Eza ya pasi. Na mitie nanu na place ya ndeko na biso ya mwasi. Na place na ye na tali nanu dans tous les 4 coins. Bandeko, eza ya pasi. Yango basi ya mabala. Basi ya mabala to la muka. Mwasi ya libala asambelaka. Mwasi ya libala zalaka na via ba distraction te. Lelo to mona ebele ya basi ya mabala. Bakoti na bango kaka, ba ikiri moko ya bakisongi songi, ba ikiri moko boye, ya ba mama moko boye, donc ezata na tina te. Mama, zala mwasi ya ba prière. Mwasi ya ba prière a bomba kandako na ye na ba prière. Soki oza mwasi ya ba prière, omona ba makambo mususu e bando komela bino te. Nzambe obanda directement ko révéla kayo. Oui, c'est vrai. Zana ba makambo mususu nzambe révéla ka biso te. Makambo mususu faut ka ekwela yo pour que wa apprendre moi quelque chose oyo yeba kité. Un mususu ezala bongo, mais soki oza mwana nzambe, oza na mwa attitude ya prière. Oza mutu oyo sambelaka nyonso. Bandeko, nzambe abando épargner yo na babiloko ebele makasi. Ebele makasi. Bodo daka prière te. Prière eza te ke era kolala nde fo sambelaka te. Prière ba sambelaka oyo monike naza libre fo sambelaka. Et puis omi pesi pe discipline. Na makambo nzambe bandeko, ba mi pesa ka discipline. Ba mi pesa ka vraiment discipline. Koloba ke na salaka. Na sisaka musala nga 16h, 17h na kota kandako. Comme ça 17h wana soki na koti kaka eza ba mususu alobi 18h mpa na bandi prière. Soki na koti kaka na sokoli na ke cuisine na lambi soki na lamba ki lobi na bandi ko chauffer biloko na servir mobali na servir bana na sali boyeboy ngamba la moko na koti prière na sambe soki na silisi nde na ke kolia. Et puis butu faut na sambela. Et puis na katikati ya butu eza na ba oyo mona mama ata soki osambela pour 10 minutes pour 5 minutes mais ayebi ke oyo faut na lamuka na sambela. Mwasi abongaka na prière. Mwasi alibala bongaka na kisongi songi te. To longola ba via ba distraction, to longola ba via ba ekiri. Soki oza déjà mwasi alibala, longola ba via wana ba ekiri. Esungaka te na mwasi alibala. Mais vie de prière esungaka mingi makasi ba mama to telema to zala basi ya mabondeli
bo priaka pona mibali na bino ezalaka bien bobalani na mobali bokoli boboti bana na bino pe bakoli bakomi kobala ba mosusu bakomi kobala bango boyebi ke bosilisi musala na bino bana nyonso basi babali baza na bandako na bango wana ta soki bokufi na ba 78 ans 85 ans bokufi na bino l'essentiel boyebi ke mission oyo nzambe apesaki biso na mokili esili ezala bongo ba mama totelema na ba vie ya ba prière wana ezalaka mwa toli na pesaka na ba émission na biso toyebi ke toyaka awa pona opesa bino ba information na osalela bino pe ba analyse et puis de l'autre côté pe toyaka pona opesa mwa toli ezana ba makambo mosusu oyo ebele ya bato toyebaka te toyebaka na biso te mais peut-être na kolandaka ba émission olanda na yo ba makambo mosusu oye ko comprendre donc makambo oyo ezala nde bongo na yebaki te ebele ya bato lelo tozo apprendre kaboye to apprendre vraiment malembe. En tout cas, la famille, ya mutie kaka na lingaki na partager na bino histoire ya ndeko na biso oya tiki biso. En tout cas, bo partager vidéo, bo commenter puis